c'est moi Betty Massengou, donc de Queen Mada. Je suis là, la journaliste internationale et professionnelle. Et donc, salutations à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles de cette émission. Astar, une émission qui reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, je reçois un homme des dieux, donc le pasteur Fils Ekanga, donc des États-Unis. Donc, salutations déjà à John Lubila, l'exceptionnel Many Exit. De gros coucou à vous, mon frère. Salutations aussi à l'ingénieur Dava Moubama, les papas de Joyce Davlin, ainsi que Jafnat Pania. Salutations aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Ladies and gentlemen, welcome na batnios pour l'émission. Et donc, toke pensa mupandi ya bande konabiso bazalara. Bisika la pasteur Fils Ekanga. Nous sommes déjà avec vous, Ndetolobaka. We are together. Yeah, we are together. En tout cas, bonjour pasteur Fils. Bonjour ma Betty. Welcome to Kinshasa. Thank you very much. Vraiment, merci beaucoup. Pasteur Fils, en tout cas, très heureuse de vous recevoir dans cette émission pour la première fois. Un mot d'abord, dans téléspectateurs Bazolano Awana Kinshasa, ainsi que partout dans le monde entier. Merci, on a un essengo. Ah, bon, nazo ina mboka oyo, to liara biloko ya fresh. Netine na bobo, monte na mingebu ngebu. Pour nazo ina mboka, nazo lia bien. Donc, sur Kinshasa, c'est vraiment un grand plaisir. Le Congo m'a beaucoup manqué après beaucoup d'années. Nazo ngisubu esalenga bien. Donc, merci. Na bino pe na boye na bino pour keto mekako zo temps oyo ensemble na bandeko bazotala. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Fils Ekanga. Rappelons aux téléspectateurs, bien sûr, que vous êtes pasteur, en même temps vous êtes aussi chanteur, aux Oyemba, à la musique chrétienne. Ici nous sommes au studio au Sangomalamu, là où vous êtes en train de préparer un album, Mosaïque. Alors, expliquez d'abord, avant tout côté dans le banc de notre émission, Mosaïque, vous voulez dire quoi par là? Alors, Mosaïque, c'est un mélange de couleurs. Na français facile, c'est na que le babongo. Ngai na États-Unis, dans une église oyo et sangisi batu o baza na baza différent. Moni, t'en as mindele, t'en as asiatique, t'en as africain. Alors, j'ai pensé à faire quelque chose pour servir batu nyonso au tozana bango. Alors c'est pourquoi j'ai donné un titre et album au Mosaïque. Ça sera le 3e album dans la carrière nangai musicale. Alors cette fois-ci na Saliango na 2 volumes. Volume à liboso na Saliango kané na lobaki dans l'international pour que na servir batu nyonso. Mais tant que comment qu'on a volume 2 nangai qu'on a servir la communauté congolaise et puis la communauté africaine. C'est pourquoi esenga nangana kitali susu na mboka awa pour que tout ça na ndenge longo bani. Voilà, c'est pourquoi tous en studio awa pour que tout continue à enregistrer sous banzembo mususu et puis na sapé quelques clips awa na okendo continuer ce que na misala mususu ta on azozonga. Voilà. Mais mutumso ko tuna Betty Massengou pour la première fois boyembi pasteur Fils Ekanga bakoyeba. Vous êtes qui a présenté qui aux pasteur, aux chanteur, mais au bandit musique d'abord quand on met un peu qu'on rafraîchit bon mémoire et au sali déjà mosaïque le beau sali qui mosaïque un mosaïque de aux années mosaïque volume 3 non? Non, non, disons album en soi, ils na combo ya mosaïque, mais album où ils 3e album de titres nango ils mosaïque. Il y a le bossé zaki ngolu, il y a mi bali zaki tina et puis il y a mi sato zali mosaïque. Ce que mosaïque n'a c'est déjà volume 1 où ils allaient beaucoup plus international. Alors ce qu'on est dans la volume 2 où ils allaient beaucoup plus congolais et africains. Voilà. Pour ça qu'ils ont depuis quelle année? En tout cas, Mosaïque, il y a 2 ans, nous avons mis volume 1, pendant les 2 ans où nous avons travaillé pour le volume 2. Voilà. Mais comment vous faites, vous mélangez entre les deux? Vous êtes pasteur aux États-Unis, au prêcheur Kabandimi Nanzambe, Bandimia, donc fidèle de Dieu, en même temps aux Asusu, Moyembi. Hein? Je ne sais pas. Bah, le bin en français, le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin. Tandis que on a un seul chemin, mais comme déjà 2 chemins à la fois. Voilà. Pourquoi? Qui trop embrasse, mal le train, hein, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit un peu de trop. Au moment où nous avons
bilo muso pe so pe na makoki pe okumbela yango. Alors quand tu as une question peut-être que j'ai pas répondu et ça pour koyeba quand est-ce que j'ai commencé la musique. J'ai commencé la musique un peu il y a longtemps, je peux encore me rappeler sur scène pour la première fois c'était en 1992 ou en 92 dès que na banda pe na koyemba sur scène mais na banda na percussion na banda beta drum et puis na longwe kuna seconde na se retrouver côté ya chant. Mais ça fait un peu beaucoup de temps tant pe na zao banda wana na banda na musique ya mokili après na ko shift c'est-à-dire na longo na musique ya mokili na komisi ko sala ko orchestre nini ya mokili nde mamwango oyo nga nazoyenga wana eza nazo zape yango kaka bayebi il y a les amis quand me voyant comme ça sans polémique hein? Oui juste c'est un passé bien sûr qu'on change pas le passé voilà. Mais je ne crois pas que on change pas l'histoire plutôt je ne crois pas que c'est très important pour le moment okay. Je crois tout ça la siko ezana mutu ya mingi voilà. Ok, non problème. Merci. Ah bon? Alors, mais, et les gars encore bongo. Ok, voilà. Mais ce n'est pas facile, hein, de combiner tous les deux à la fois. C'est pas facile, mais j'ai appris il y a comme Melango Nengezoya. C'est-à-dire donc, je suis né musicien. Pastoral et écoutinga déjà musicien. Donc nazoye ba kopesa et lokona sikana yango. Et puis je crois que c'est même facile tango bandai na musique et puis na environnement wana boye et que au komisiko ko sala pastoral wana c'est très facile. Et aussi mikolo naza mena mingi na kati ya musique te naza na kati ya pastoral mingi. Donc la musique je la fais parce que c'est une passion et zelo kati na ngai c'est plus fort que moi, c'est comme ça que je continue à exercer la musique. Voilà. Donc pour ngai je trouve que c'est facile. Voilà. Mais je sais pas parce que tomoni eza ko se répéter presque pas bayembi mingi en kolo hein au moins azaki moyembi netu yo koyemba yaki avant après pastoral et après tout le monde on peut même pas pasteur Moïse Mbiye azaki non moyembi après comme pasteur denge mon pasteur Mike Kalamba moyembi pasteur pasteur Denis Ngonde azaki pe moyembi après pasteur et baza mo ebele to ko tanga ba komo na bango nyonso te na ebite nyonso ezaka appel de Dieu to eza qui leadership si je peux le dire ainsi. Non, je crois que non, les gens se plaignent pour rien. Au moins, il y a ta foufounde tout là, bangwana. Ils ont un processus. Ok? Ou tu es maï, ou tu es foufou, et puis on bien. C'est comme ça. Nga kutu nazo mona ke non. Soki obandaki na koyemba. C'est comme si bazo rodé yo. Parce que koyemba pende za wana boué. Mais batumso baba koyemba za koté ya te. Siko kozo té ya, mais na kati ya mélodie. Comprendre. Donc moi je crois que non, c'est un processus normal, les gens se plaignent pour rien. Et pourquoi les gens ne se plaignent pas? J'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus de bars que des églises. Alors pourquoi les gens ne se plaignent pas pour le nombre d'églises ou mais bazo se plaignent pour le nombre de pasteurs? Moi je crois que bazo ça la mabenet na pasteur, c'est bazo quoi abandonner la musique pour na remis côté ça ma casse na pastoral. Moi je vais conseiller na ba o bazo sala bongo basala bongo te parce que ça batumso ba pambo maka na makabo nzamba pesa ibiso. Peut-être côté qui pastoral ndé futa bien que côté qui musique hein. Être musicien parce qu'on est futa pena mingité hein. Maman la Betty. Donc j'ai beaucoup ya koye bisayo mais peut-être le temps nous fera défaut mais ezana makamo bo sale maka entre na kati ba église wana. Ou peut-être na robo mango pour prochainement mais je crois que non c'est facile c'est bien kuto banda na koyemba comme ça aux hommes na ndenge mambo ezo évoluer et puis vous permettre payer au comprendre des systèmes en réseau qui ndetio comme kuna et puis causa la pasteur ça dépend ndenge mutu mtazo zwelango parce que aux hommes na linga to bara mosali na nzambe ozoka mosali kasi mingi mitu ya ko balusango tokomi batunde bakomi basali na biso biso fondé to continuer ko sala nzambe to sala nzambe auto mona raté mais to sala ka partir ya batu ça dit ba mpato bazana kati église yo siko faut mi pesa musala ya ko sala la bango. C'est de cette façon qu'on sert Dieu. Mais tant que komi tika ba sale la yo et commis déjà erreur, je crois que non dé sika mambozo ndo beba. Voilà. Question faut la longue la penza lunette hein? Permettez-moi. Voilà parce que nous sommes en direct sur Libanga TV hein? Donc il faut toujours s'abonner à la chaîne wana et ici à Kinshasa sur Access Télévision et puis dans la chaîne na biso mususu partenaire John Lubila l'exceptionnel osala d'accord na question yo. Pasteur Fils Kanga. Oza pasteur aux États-Unis. Kuna aux États-Unis pe pétage ezali.
pour balbi ba pasteur ba bi pesa moi trop na ba pasteur hein moko prophète Denis Les donc l'homme de pétage na habité so ki kuna pe États-Unis kuna place yo kambara pe kuna pétage ezalaka to ndengini. Bon oui, pétage ezali parce que bon ouais. Dans quel sens? Pétage ezali mais peut-être que ça nous révélé té. Ah pétage ezali mais ezali révélé. OK. Donc c'est un peu ça. Voilà. Tant l'homme de Dieu les à la TV azo ça la pétage na azo kundo la basali na nzambo bazo tambola malamu te votre avis? Ngai na koza lokola David liboso ya Saül. David a boye ko simba Saül parce qu'il était le roi de Dieu. Moi ce qu'on a mamango nzambe comment compliqué parce que tant nzamba pakola mutu mafuta. Mingi tozala te. Tant nzamba bengaka musali na ye mingi tozala te. Alors ngana yebi te sika pasteur Denis Lesi akutana nzambe na ye na yebi pe te ndenge ni bayokana na nzambe na ye. Qui suis-je pour le juger? Je le respecte comme un ancien na elanga oyo et puis nazo continuer ko pesa respect na ye. Nzambe oyo ye azali ko salela azali oyo akufuta ye na bolamu to na mabe selon ndenge yazo sala ye. Donc vous n'avez ni contre ye ni pour ye ndenga bimisaka ba secret tout ya ba sali na nzambe to ya kuku na mpoasa. Na kozongi so na Biblia tango David azo kima mwana na ye mutu moko abimi akomi kofinga ye akomi kobwakela ye salite ba soda ya David bazana ba bitika biso to kende to silana na ye. David alobi te botika ye tango mususu nzambe nda tindie bwe po ate yanga eloko moko. Alors pona ngai nyonso pasteur Denis Lesi azo sala il faut ndeto fungola liso malamu tango nzambe azote biso pe lo mona kati wana. Donc to mona ka o tozo mona te to kota na mwa kati to mona qu'il y a quelque chose au nzambe azote ya biso. Voilà, merci beaucoup pasteur Office Ekanga. Voilà, chers amis, vous qui nous suivez de partout, là pour vous mettre l'eau dans la bouche, hein, là je vous propose un extrait comme ça, hein, donc avec pasteur Fils et tout son groupe. Ah, on a Studio Place Tozali, Studio Sangomalamu, bazo préparer un album mosaïque, donc Toyo Kana Nubakunga Kati Nankolo. Donc tout ça ensemble, on est tout le bas qui toujours, hein, donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et merci à Champion Kayembe depuis Kenya, Machenda, hein, donc Blaise Kava Igwe. Je pense aussi à celui qu'on appelle Balobi, Yemoko, l'homme de Mbonda, donc l'homme de Mbonda. Donc salutations à vous Washington depuis Nairobi. Voilà, je vous laisse avec le groupe Cœur de David avec le pasteur Fils Ekanga. Et moi, je veux vous retrouver juste après. Hein. Voilà, let's go now. Play. Oyebinga kombo, oyebinga elongie, na maboko mayo, nazali natinae. Oyebinga yi, oyebinga kombo, oyebi elongie, oyebinga elongie, na maboko mayo, nazali natina o, nazali natina e. Kozanga koyeba ezali nde likambo, nabosana ete nazali mwana nakoma kovivre lokola moumbu, kasi banda nazongela yo. Naboya moto atalanga avec dédain, naza natina na miso ya papa na ngai, nazali mwana e, yazali tata. Nga naboya moto atalanga avec dédain, naboya moto amona ngai lokola moto mpamba, naza natina na miso ya papa na ngai, po nazali mwana e, kasi azali tata. Yango na lobi oyebinga ye, oyebinga kombo, yango na yembeli yo, oyebinga elongie, na maboko mayo, naza na valeur, nazali na
Cœur de David toyemba o Oyebinga kombo ayebi kombo ya moko na moko Oyebinga elongie beti masengo na maboko ya Nzambe Na maboko mayo ozali na tina o Nazali na tina Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Congratulations. Thank you very much. Vraiment. It's a pleasure. Oh, wow, it's just wonderful. Merci beaucoup et félicitations vraiment na groupe Le Cœur de David. Mais eyembeli oyo nebi que batu balanda nga ba contredire ngati. Na oyo ka mungongo ya papa na biso de baba na kati. Na yoki mungongo ya papa Wemba. Hein? Que mafumbe. Na yo retrouvons pas ya pasteur David Ekanga. Je sais pas. Eza nini coïncidence kaka to ezaka ba dongo de nzamba tsaka. Baba sange papa Wemba za muta sankuru. Aza mutetela. Ngape na muta sankuru na mutetela. Bon, c'est comme si tozo puiser na source moko. So luki wana oke kuna okuta pe ba manda chante. Bazawana. Donc c'est un peu ça. Je crois que non, c'est naturel. Je ne force rien. Et puis na pesika na Nzambe merci. Et ça le peut bien que papa akenda moli monepe manakimia. C'est comme ça tigelinga terrain. Mais on a bon Nzambe. Na bon Nzambe siko. Ata ye papa ti azao kufa na boye posa ya kotika na bon Nzambe. Mais nga na moni sina okukisa posa na ye. En tout cas, Kitoro Makasi, je pense on est baka very nice. Hein, bande ko zolanda biso bo sepeli, bo retrouver sous voix wana mais ce qu'on a bon Nzambe et pas ya pasteur fils Ekanga. En tout cas, il faut vraiment te soutenir yo, surtout bande ko zolanda biso, hein, donc pasteur fils Ekanga bien sûr aza monta aux États-Unis mais aza pe na besoin ba soutien na bino et surtout tant au disque ezobima. Ndenga lo baka consommons hein, cet album sans modération parce que on a ba plateforme et tout il y a téléchargement. Je sais pas. Ndé besoin un studio boé album mosaïque et ça a combien de titres et puis à quand cet album sur le marché des disques? Alors il y a très longtemps que j'ai quitté le Congo. Tant na zongi na kuti orchestre oyo et swinga makasi naza vraiment reconnaissant. Merci na Cœur de David. Alors moi symbiose mo ezali entre biso. J'ai voulu que tout mes mango les sous moi musique. Donc j'avais déjà planifié que vous en a quelques titres. Le quoi mbalo et vous avez l'album nanga ya souka ou ya ba titres belé parce que les choses ne sont pas aussi faciles parce qu'il faut clipper et ça coûte trop cher. C'est comme ça que tant on a yé awa le quoi on a ça qui on a yé pour na sala sikoyo volume 2 où ezali beaucoup plus congolais. Mais ce qu'on a musique et bêta na nga ba congolais, il faut quitter na mabele. Le quoi na yé na mabele bo na kuti pe bango baza ko répondre penza na ndenge vena mambo ezaleli. C'est pourquoi on a na bango 2 titres pour na bakisaka na mosaïque. Donc jusque là na yebi na nté ozana combien de titres mais ça sera plus de 10 titres pour que tout bénir le peuple de Dieu. Alors en même temps, le temps que nous avons profité de quelques clips et puis nous sommes aussi sango temps nous zonga. Voilà. Mais bah reproche Rabino plus sur la promotion hein. C'est comme si bon négligera trop promotion. Vous chantez tellement bien, vous avez de belles titres, au salaba clip y a bien, na ba beau cadre, oui, on a dit ce qu'on vient pas, mais la promotion n'habité côté on a pasteur David au programme nango au salaire on nini parce que lui aux États-Unis groupe na yo ba otikala Le Cœur de David. Est-ce que bon kanisi nyonso on a été afin que mosaïque oh vraiment peuple de Dieu ba yamba yango très bien. Na mono ba minga de kombo David. Pasteur fils, on a vu Le Cœur de David. C'est votre groupe, non? Parce que voilà. David est belé au bout. Je comprends. Alors c'est que nous sommes payés. Il y a David. Na caméra on a David. Donc nous sommes en train de Davider ici alors. Alors orchestre Ezali orchestre Ezali assis. C'est un orchestre organisé. Déjà la musique, j'avais quand même une petite idée. Nana boye inanga on a kuti que no bazat na assis. La difficulté que nous avons, alors c'est parmi les gens qui travaillent sur ça. Mais pour nous, il y a des promotions, il y a des difficultés à Makasi. Moni biso nazo monet nazaka na bane 90. Ngaza na bande cassette fungoli pa uche pa alors que monde alelo et comme na vitesse mususu. Maman na meka ko kimisa
vitesse na kokite na kata na nzela na on a besoin na batu nyonso bazomioka kino bana makasi ya booster ngai poto kende tokota na ba Instagram tokota bilo nyonso wana mais déjà petit à petit tozo salo tokyo sala mais toza vraiment na recherche ya ba sponsor bato baki ko mema biso moi musika c'est un peu ça la promotion franchement eza difficulté à makasi. Voilà. En tout cas, tu as un numéro ou soit tu as affiché de l'autre côté pour Moutou. On a besoin de soutenir yo, a bien un numéro. Mais il y a Mosaïque, il y a de featuring. Dans ça featuring et Belé, na Cœur de David. Non, pas seulement avec votre groupe Cœur de David et les autres. Bah frère basé Belé, hein. Oui, ma frère Baza est belé. On peut baser belé, ma maman alors Mbongo Baza, ma maman Sandra Mboui Baza. Ok, aux autres bandés featuring na ba combo. Ma frère Michel Bakenda pe Baza. Ouais. Nauchoya. On verra. Mais pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Parce que pour ne pas compliquer Mambo belé, bon, na embina na bandeko to embina bango. Naïminga mon côté, album est monene et puis ba titre za ebele, je ne peux pas tout chanter moi seul. Naïminga bande ko ebele o ba eba na noté, mais ça peut ba featuring. OK. Yeah. Voilà. Donc merci beaucoup tous ceux qui sont déjà na fin émission, bah téléspectateurs, bah ndeko sur Bolandi biso, bien-aimés dans le Seigneur partout. Bolandi émission, je crois que cette émission vous a plu. Alors pour finir, pasteur David Ekanga, un dernier mot. Na émission na biso ya lelo, je pense avant zonga pe to rezo sous émission mususu mais avant na nous album ebima est-ce que programme ça pe ya ba concert to enoka ko sali album ici de zongi calendrier na yeza ndenge nini et puis un message clé oyo ba ndeko baso na biso ba koko retenir na passage non émission ya lelo. Oui, nazo pesa no merci na yo Mama Betty pour merci beaucoup. Boye na yo. Album on a obimisa ezali Mosaïque na lobaki. J'aimerais un peu ramener le beau et le bon dans la musique chrétienne. Moni parce que na moni c'est comme si so lingo lukablo ramabe nde bat ba yesko pa ba Christ. Parce que j'aimerais un peu changer paradoxe wana boye na mema. Kanengo lobi. Apport na la musique chrétienne. Voilà, c'est mon apport, une belle voix dans une bonne musique. Notre Dieu a besoin aussi de ça. Il est digne de ça. C'est un bongo. Alors, nalingi batu bayo kapé une autre façon de chanter la musique chrétienne. Aussi, ba message na ndenge mususu. Vraiment, ce batu ba koti pena na album Mosaïque ba se rendre compte que non na yembi te ndenge batu nyoso ba yembaka. Ba titre pe tozana ba titre msolo kola innocent eza titre na embeli bana o bazo subir ba conséquences ya ba divorce ya ba parents pour na kanda ya ba parents bana ba komi ko subir alors ba titre za ebele na yembi pour na libala moi bablo za ebele je sais que non il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais quand même ça peut être nouveau aujourd'hui avant que koma ya kala lobi. Voilà. En tout cas, good luck. Thank you very much. Merci beaucoup, pasteur David Ekanga. Nous sommes arrivés à la fin. Cher pasteur fils Ekanga. Oh, sorry. Merci beaucoup, pasteur fils Ekanga. En tout cas, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans cette émission. Et bonne chance na groupe Mobimba, le Cœur de David, na album Mosaïque, tous aux Zélango à bras ouverts. Afin que tout ça les longues promotion et quota tina fin fond ya ba mboka penza ko ba yo ka message vraiment clé ya album Oyo et ko bénir au peuple de Dieu ya monde entier. Voilà, merci beaucoup déjà. Moi je fais déjà le désannonce en attendant notre que micro au petit salutations et puis moi le koka ya suka na yete so oyemba libala so kipo oyemba nzembu ya o le biwana ya bana wana oyembeli
bana, je sais pas, ba innocent. Au ça la paix moi extrait non kamuke pour essayer de ça car bande ko bazolanda biso. Et déjà pour finir, je dis merci comme ça à l'ingénieur Davo Moubama, merci aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakisa, bisous à mes enfants, je vous aime beaucoup, hein, de gros coucou à vous, hein, donc Joyce Davlin, Chafnat Panea, merci à mon pasteur aussi, l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Temetem de l'église Rayobot, et champion Kayembe depuis Kenya, Blaise Kava, Washington, depuis Nairobi, la joie Amado Pichuna, l'hymne national, hein, mon thème à papa aimé ma beaucoup banque de moi-même depuis Paris, je vous love grave, merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve à la prochaine. John Lubila l'exceptionnel, hein, my big bro. John Lubila en tout cas, de gros bisous c'est à notre Semeki depuis les États-Unis. En tout cas, I love you so much. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Fils Ekanga et bonne chance à l'album Mosaïque. Merci beaucoup, au revoir. Bonzemba, hey banakasoki moto achezolo likolo bobola. Eza maladi olonga utagologota ponanga na beti libakuna zelo teka sinangolu yangonga na bosana kala Nakomyomona sesika ngana bosana kala ho Nakomyomona sesika ngai na bosana kala ho Nakomyomona sesika ngayoyo ngana bosana kala ho Nakomyomona sesika kala nango silisa salasika na ngengenga hae onga na bosana kala Nakomyomona sesika nalobi na bosana kala he Nakomyomona sesika ngai na bosana kala ho Nakomyomona sesika kala nango silisa salasika na ngengenga hae mbote na ngeke mbala moko epa ya John Lubila l'exceptionnel many exits mobali ya Amina Omari Mpiana Lubila ezokende bongo antoka na nesengo makasi mbote na ngapeke mbala moko epa ya Hélène Chikoke Ekanga epa ya Viga Valaisha Viva Valen wana bana na ngai I miss you so much but I'll be back soon na pesi mbote na ngai na noko lot la nongo na Clarette Lubinda pe na libota mobimba Église Mobimba Light of the Nations nazana konimete kala mingi te tokuta na lisusu bambote na ngekene na famille Ekanga mobimba famille Chikoke mobimba moto azanga te on est ensemble ke nzamba pambola sur na biso Betima Sengu nande onanga David na caméra je crois que musala ezoendeka kitoko ni komanda na bosani yote mbote na wekoma que Dieu vous bénisse.